Mosala nzamba azali acteur ya ba film ya pornographique te pona mutaka na eteka na miso batu. Donc mosala ya nzambe azawana azala exemplaire ndenge mukanda ya tite elobi. Mosala nzambe azali wana pona kolakisa batu nzela. Na bazala race elite na lobi yango awa. Bazala race. Donc on a Pisson chapitre 1 comme la verset 1 tam soutien na 5 to 6. O comme na Bible lobi yango. Donc mosala ya nzamba ko sala biloko wana te. C'est d'ailleurs à quel moment pas pasteur. Allez, ce que pasteur a détourné moi aussi à mon début. Allez, abani comme ça la baba kamuna, abani kolia mou. Bon, nous sommes dans Mogi Shot. Bon, Mogi Shot dans Zamutumala. Yo mo tenge Mogi Shot à tout commettre à vie en pleine émission. Ngako na Mogi Shot na moi simbi na ko so tata mo mje mo simbi. Un prophète, babi que yo pe l'appareil na yo, on s'appelle ba image à babi. Yé mo kamate appareil après si en vie. Alors bien qui ko contrôler na, en vie na tala kala boye. Ya mona ya. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Shalom na batu nyonso oyo misala kolanda chaîne na bino Ciel Ouvert TV. Au moins aussi le loto et quand tu as la bénédiction soit bien chaîne moro ya bien et misala koyamba biso to ya so sans polémique ya chaîne moi kitoko. Donc seulement mi kolebele au monde na ngate na ce que vous avez que bande ko se poser ba question que na ke wapi et d'aller ka moi répondre que dès quand nzamba osala kati na biso na zaliwa babona na miske bozali na kombo na Yesu. Na c'est pas le loko yamba musali moko nzambe pona kodela mo makambo ezoleka tala kaka foto lobela ngo puta bana nzambe eza na kati ya famille chrétienne quoi foto lobela ngo kaka na yambi votre serviteur na bino obo mesala ko bolina ke trop au tema ke ndenga mukete le pasteur Vincent Makela na opese déjà poté. Shalom pasteur. Shalom mama bene, shalom Chipatoka, nzamba le kanopambolo bénédiction de l'Éternel. Shalom et bonjour na baepaso na biso bonsoir ça dépend na ba heure yoko okomona biso nzambe azana yo pe nzamba pambolo mikolo belé ozongeli biso awa nepsaki batuke na serveur ba palongwa kate net mikolo lo valable aza ko ça sur quelque part na RLTV nzamba pambola ye mais yo wana ye autre cette émission shalom na yo vraiment pe shalom na baepaso o bazo na biso mama beni. Na ciel doit balongwa te kande to lobi donc to zala na biso moi repos c'est na radio c'est na moi repos na ko de grâce te opesa merci na l'homme valable hein tala ye donc azu sufi musa na chaîne tout que c'est vraiment musala donc on est testa ba to bazala donc monteur na biso ce qui monde doit vraiment monter à mon biso to so égoïste te ce que a monter au monter na donc musala makasi na pesi merci beaucoup. Na pesi aussi merci na Josué o azawana Josué Liwanga na pesi merci beaucoup et pas à filmer kitoko makasi merci beaucoup. Alors pasteur Vincent toke mala mse bola na biso la poser bola na biso bozama boza à l'air te manto be mamba bien bosser pe la boza jamais déci. Pasteur Vincent na sûr que tout le bien quand même mamba race tout le monde ba race et ma bé comme mingi na église c'est comme le lot place moko ya soni bar tout bien ba wera la ba jibe tout bien donc nous à pasteur comme ba moko ya soni na habité donc eza ba race ya mabe na kati église to eza ni to pe quand même ko développer en to parce que eza na nini bala nzambe baza na posa ko yoka biso to lobela ngo parce que ce monde ni mamba ba race na kati église eza ba race mabe to eza ka nini nzambe mutakola ni bosa makam na nko te mama bene okosoko lobi ke omoni ndenge ni ondeke ngande no loba na ndenge na ngai mais ngana ko loba ke omoni ndenge nini eza question mo malamu mais il fallait tout na ngai selon la Bible lective no eza nini par rapport ya loba nzambe ndenge loba nzambe elobi mama bene omoni na musala nzambe oyo il y a beaucoup de choses oyo kola loba
mais bato batenaka compte na yango te ozomona parce que na kati ya mosali ya nzambe na misala ya nzambe il y a des élus il y a aussi des non élus bato nzambe apona bato nzambe abenga mpe saka bato nzambe abenga te alors belu batambolaka selon volonté ya nzambe mais banon élus batambolaka selon volonté ya mokili selon volonté ya bato selon volonté ya bango moko yango ozomona badiférence oyo ezali kosalama mama bene nzambe asala église ezali la maison de l'éternel église ezali esika oyo bato babongoli botema église ezali esika oyo bato bandimeli yesu bato bakomi bane de nouveau bato oyo bazwi baconfesse jésus christ azali nkolo mpe mobikisi na bango bato oyo basi babini na mokili bato oyo vi na bango échange bato baame na bango ezali transformé bato oyo soki baza kotatola na minoko na bango baza koconfesse que jésus christ est seigneur pour la gloire de notre père pour la gloire de dieu c'est ça barace eli bato oyo nkolo apona bato baza bamise à part nzambe atia bango à part mpo baservir ye mais malheureusement na kati ya makambo oyo diable mpe akotisi bato na ye mama beni diable akoti bato na ye bato oyo baye mpo basalir église mpo basalir bavrai baélu mpo basalir nkombo ya yesu masiya yango ozomona makambo oyo ezali kosalama mais soki oyebi ke mikolo oyo baeglise ekomi kutu bare eleki yango te mama bene bare eki koleka église te église ezali esika oyo nkolo apona mpona bana nde basanganaka bapesaki lokumu me babare ezali bisika oyo bato bazali komela bazali kolangwa bazobina selo mokili baotambola selo mokili mpona lokumu ya satana eza ndenge moko te mama beni Pasteur, nous sommes dans la vie par rapport à nous. Pour ma monsieur, ils ont les canards. Comment moi, je suis pas pasteur, bon, tout le monde faut avoir exemplaire. Mais les lobes commis vraiment si j'ai mon connaît habité sur notre bandé, nous avons même le bacolo, comme ma bassole. Hein? Toko toki demain cause avec cause hypocrite, il peut cause hypocrite parce que ça il m'a besoin les calélo. Na ka moza ba ka faire ni zo les canards habité, to la na toko ta ba YouTube tout le monde a ramené ce zo les tout le monde va mitaka va passer sur internet. Est-ce que mosal vraiment ete mutaka ne koza exposé na internet bosala biso makambo na encore eza libabe to bosala biso nini mama bene tout d'abord merci pour la motuna na yo mosali ya nzambe akoki koexpose nidité na ye na miso ya bato te parce que aza tout d'abord ducateur ya masse aza tout d'abord moto oyo soki aza koloba bato baza koyoka ye mosali ya nzambe alobaka de la part du seigneur mosali ya nzambe asalaka misala de la part du seigneur ya moto oyo abengi ye ya moto oyo atindi ye epuis mosali ya nzambe mission na ye ezali mpona alakisa bato nzela mikoma mosali ya nzambe akotika motaka na biso ya bato mosali ya nzambe azali acteur ya bafilme ya pornographique te mpona motakana na ye eteka na biso ya bato donc mosali ya nzambe aza wana azala exemplaire ndenge mokanda ya tite elobi mosali nzambe azali wana mpona kolakisa bato nzela alors makambo oyo biso toteyaka bato mosusu il faut biso moko tosalelaka yango alors oyo ya mitaka oyo soba basali ya nzambe mosali ya nzambe vrai mosali ya nzambe ayi koexpose nidité na ye te oyo meme mipende ya mosali ya nzambe eyi komonana te mama bene meme ata tona mosali ya nzambe eyi komonana te mais lelo ezomonana kutoke mosika ezomonana donc makambo ya soni pasteur basa bino ba pasteur nayebi te so opesa na conseil yebi te bokutalaka bosala mwa baunion nayebi te so boteera nini kuna makambo bosalaka kuna bolobaka kuna soki mpe na nini kuna place bokendaka nayebi yango te vraiment mais bokutanaka bapasteur bolobaka nini nga nakenda biloko wana te nakenda biloko wana te parce que union ya bapasteur na bible eza koexiste te toza na kati ya corps ya kriste toye kokutana parce que to na kati ya corps ya kriste kokabolana nde maloba na nzambe elobi mama bene epakolami oyo biso tozwi tona posa te ke motu aenseigné biso mosali ya nzambe ya solo le saint esprit ezali école supérieure mpo na ye molimo mosantu ezali professeur par excellence mpo na ye mosali ya nzambe ntango moto abongoli motema nzambe apesi ye mosala molimo mosantu ekoenseigné ye molimo mosantu ekoedike ye molimo mosantu ekolakisa meme ata comment le savoir faire molimo mosantu ekolakisa ye nde na vivre na bato osomona soki molimo mosali ya nzambe biloko esala makala ya bomoi na ye il faut te douter na ministère na ye ce n'est pas un serviteur de dieu ezali barace
ya mabe oyo diable aza ko introduire bango na kati ya parmi ya batu ya malamu osomona to ezala batu moko kaka groupe ya batu moko boye makambo ezobi mapona bango et puis eza kocontinue eza continuel eza kocontinue chaque fois or mosali ya nzambe akoki kobeta libaku bayi kodemere dans le mal te donc baza barasi ya basali ya nzambe te barasi basala no te pasteur parce que beaucoup mozo basala babana mingi ya nzambe na catholique bangi nde babima ne bona catholique abimi na bina boy catholique mais ba mingi so mo le disa catholique ekomi kotonda ebele donc bato bakomi eso ebele po babiki ba pasteur biso beleki trop yebisanga donc bino ba pasteur bakomi kopengwisa bato to nini musu tabinga na sambela la ngati na kosambela na ngate landaki émission mo ya frère mo utai akufara déjà mo kala abaki na landaki ka place abiki na a dénoncer mutamisela mabe mais abi ya ko ke église te po mona ba pasteur bino ba pasteur bokinde pa na bango mama bene oyebi que Saint-Esprit eza esprit supérieur koleka beli monyonso et pas batona un bon pasteur akesala nini parce que tu as l'onction oyebi nzambe atikati na mosala nzambe biloko misato mosali ya nzambe aza na pouvoir mosali ya nzambe aza na onction et mosali ya nzambe aza na Saint-Esprit ozoka kombo na yango Saint-Esprit et l'onction et na pouvoir mais banganga na bamagicien na bato ya baloge bazalaka na mwa pouvoir moke pouvoir oyo Satan apesaka bango mais ils n'ont pas l'onction ils n'ont pas le Saint-Esprit osomona biso toza na avantage ke bango yango monaka soki moto asali bakisi soki nango soki atiki bakisi ayaka kokonfese mpa basali ya nzambe jamais sokona mosali ya nzambe ake epai ya nganga ake koyambola jamais banganga bayaka epai ya basali ya nzambe. Je connais beaucoup de féticheurs, beaucoup de catcheurs. Oya nguya, babongo na mitema, baya pa banganga. Baya pa epai basali pa banganga. Baya epai basali ya nzambe. Après si maman va ken le ben amamba lo kuta bo saka na bala nzambe mingi basala. Wana basala race elite. Na olia ngo awa. Basala race. Tokotanga Pichon chapitre 1, comme la verset 1 tam soutien na 5 to 6. Okomona Bible lobi yango. To mosali ya nzambe ko sala biloko wana te. Omoni na kote mo mokena profondeur parce que mo ko zo masquer yango. Mosalo makambo za kolekana tozomona banilité basali ya nzambe na makambo ya ser moko songolo. Mama bene na lobaki onga na émission mono toko sala ezala ser wana ezala ba pasteur wana baza ba race mabe pona nini parce que une bonne sœur oyo bongo botema na ye oyo andimeli Yesu pona yo ke ser azali na fiancé na ye fiancé na ye ake otike pa pasteur allez ce que pasteur a détourné moi aussi ya mondimi allez abani ko sala ba makambo na abani ko liambuma selon ndenge batule ndenge bazoloba mais pasteur ko sablo ngandi wana te est-ce que pasteur ko boto mondimi moi aussi mama nzamba pesi biso onction et puis nzamba pesi biso basi amabete yo somona maman pasteur aza vilain mais ya ba maman pasteur bazaka basa kitoko nakanisi nana ko bato ba ko contenir ngaité mais basale nzamba basala rotonda la bango te pardon atwa na monse kitoko ndako kikolo rotonda te elo ni yo zo pa moslo to zo pa moslo ye babino ba pasteur yana tu na tu na babino ba ser te bi ya ser de bande ngwana za pa ser non biso to ya bana basi bazara na kubanga mwa muke par rapport à banga ni elo ni kubanga mama musi boko ko signer surtout bino basala nzambe donc moyen na bino pe ba ser boza ko signer o so banga te mta zo kamba batu soki na tamboni na lali na ye bande ko bali bisangai mabe ko elanga et bon ça mosali ya nzambe nini olobi mtu azokamba bato okasi te pour la en plus daki mwasi ya mwana molimo po sala biloko abongo ifo zala donc na éviter mais ser soko sala molimo nzambe ser bene mais tant le passage tolitoi est-ce que yo ki ko bateke que pasteur ko zo ser za mabe non valable je suis Luanda est-ce que c'est ko te pasteur te o bateke pasteur biloko zo sala za mabe na zali mwasi mondimi na yo bango mi bale baza ba race mabe oui baza ba race mabe il paraît que frère wana a publié bani wana pour na suwa mais c'était une mauvaise femme on veut que ce wana a fini en danger ce que pour na kolinga comme un problème donc bana soba bi kaze infidèle ce qu'on linga que linga mo bani mususu c'est pas bien et yo moni ba demanda ba to ba conseiller mabe ezala ba pasteur wana ezala ser wana il faut pas que ne pas ya basali ya nzambe o bazambi kono na biso bato maboko bayambola babongo na mitema bazonga na ba mais baza dans la justice yo liba ki c'est pas ça nzambe ndé maman bene eloko basala c'est pas biblique par rapport à c'est pas biblique
parce que soki mno bino boza bana nzambe soit eza bana nzambe justice ya mokili comme nza kosambisa bino ebongo panza aza pasteur à liboso to mais eza mabe nga na comporter moto plainte te selon la parole de Dieu nga na comporter moto plainte te mama bene il y a des enfants de Dieu bazali gravement convertis neti biso pasteur peut-être que pour na pasteur wana koteya lisusu batu ba koteya te nga na ko juger te que soko koteya to koteya te mais non de ba mission tu ba juger te mission ça vient le finalement pasteur moi ba non c'est le côté tout ça bona boye ah ouais mais ça mogisho baba mogisho ndaza mutu mala yo mote que mogisho to a to mettre alvi en pleine émission et le quoi tenga te le tenga puis la me ko tuna donc pasteur bino ba pasteur wala basaba tala bibe lobi ke o boye baba ngona mbuma na bango mo santa basaka na esprit azana fruit de l'esprit azana tempérance azana maîtrise de soi azana amour donc fruit ya donc mukana garte donc ça so mo santa faza na fruit de l'esprit tala ba mogisho basana fruit de l'esprit te ngako na mogisho na mo simbi na ko so tata mo ke mo simbi ata sala kama hypocrisie oyebi mama bene oyebi biso basali ya nzambe ata kutobanga nzambe te mais soni ya bato ya miso bato na titre yo memi ya kimosali ya nzambe ekobanga so kosala mabe mais bango memi soni ya miso bato eza te musisa ya soni oyo ezaka na mitu na biso ya bango bakata makofi tambol moi donc en pleine émission bo ye moko ye moko arvi na tuni alobi mais prophète babi ke yo mpe na pareil na yo oza mpe ba image ya mabe ye moko akamata appareil apesi arvi alobi oki kocontre nga arvi natala kaka boye yango na ya yango na yango oboyida tokangi mwa nini wala moke okanga mpona ya alvin na pasteur nayebi na ngai vraimen ye te donc ya makambo na bango mibale mama mais na plano na biso yo ezalaki yango na yango ya solo omoteke ndeko tu na bibe bongo nga na mona eza nimba batelemi yo bila bato bebeka bavare bapaster makofi mbala boko bako wana za paster te mpe ya paster bodiscipline na baappareil comment appareil ya paster ekosamaka babuzoba na kati eza soni okosimisa yango l'homme valable ndenge aza wana donc atali boye paster Vincent oteni kotanga kombo na nga na buzoba wana te te naboyi yango komeseelemeli yo moko te parceke likambo ekwei na makolo na zwa ata kombo ya josue pareil kuna likambo ekwei na makolo na bino donc nasenga lango alke so chantre mo mpe faleka avanda mpona problème ya frère Mike Kambai na Michel Bakene ya Mike bana bino ya Mike Kamba ya Mike est-ce que Mike aza mwana nga akoma mpe mosala nzambe lokola par rapport yo za mosali ye aza mwana akoma mosala nzambe lokola ngai afongola mpe église oyebi te afongola église bato kosambelaka kuna afongola église obinga banda kala yo mosali lokola mpe yo oza proche na ngati yo oza proche na ngati nga zokoboya bamai kalamba yo na banda kala yo yebi yango te mpoka tolekana batolekana bachaine te nepoke wana na bayoutube nezoko nebi baza na eloko ya nzambe ata moke te na bamichel bakenda wana donc avandi na yabi ye donc ifa pema na est ce que babetaka mwasi ndenge wana yango moni frère na biso jes efonga bisi nzembo baike kalambai co mobali yakingostenir frère ifongi bona soutenir ete me mabe fo tokondane yango mabe il faut tokondane yango wana eza balaki co yakomo dénoncer donc yo pokoti na kati bato tenga na dénoncaka te po ministère odénonce ezaki comment nani pasteur nani évangéliste Roger Baka ye mpe afingaki na monaki bafingi bino pasi bokomi na langa facile ofinga bato Roger Baka afingaa bato te Roger Baka alobaka azopesa basigne bato bafingaka neti bamugisho afingaka namona bato ebele mugisho afingaki ye azobenge puku yo mosali ya nzambe okebenga moto nzambe asala okite te niveau puku oza presque satana mama bene nakosekisa bato mingi oyebi meme ata satan na lucifer azokamwa bato bakomi motema mabe ekoleka ye oui satan azokamwa abinga nazali fondateur ya institut supérieur ya mitema mabe na benjire me ngai moko nafinga na ndenge bapaster na bana nzambe bakomi kofinga te bazongisela ye
marchandise na ye bozokanga bango mpo na nini mwana nzambe azalaka na tempérance munoko na biso epambolaka me elakelaka mabe te fingaka te yo ozofinga par rapport à quoi subasima yo ozofingela eza na verse nini kasi po ye pa alobani makambo yango epa fingi ye aliage ako reproche te aza nzambe na ye te oyebi partage même na bible ezalaki badivergence ya baide ezalaka mais soki oteli meme ata bapaul oteli meme ata na bapierre baza kofinga te baza koconvaincre bato ke jésus christ azali seigneur par rapport ya maloba na bango mpo na évangile baza kofinga te soki oza kofinga okomba na satana parce que les injures viennent du diable benjure ezalaka nzambe te pasteur on a pasteur oyo eyinda mikolo internet eyindi nani donc bozosepela na neti bikoza na affaire à 3 personnes donc pasteur Moïse Mbiye na frère Michel Bagenda olobeli ete ye pe akoti sino makambo wana baza bana nzambe te ce sont les infiltrés baye mpona kosala nzambe na biso exemple moko mombaya azalaka na succès ya kosakana te mombaya azalaka na succès ya kosakana te yo somona mombaya abinela bato ayembela bato yo somonaki ale moloto abini dasa babosi omonaki yo mokoloni mutambonga amunyingano te nani okomolinga loba mbona azala na mutambonga bamission okomoyeba par rapport à caché fo alingaki place becaché ne donc soki abinelaki mutu wana mpo mutu wana aza na mbongo ebele mpo mutu ozobinela wana soki abede soki abede tsor soki na douana ce sont des païens oyebi ke bamusulman baleka bandeko bamusulman nzambe apambola bango mama bene bamusulman baleka na tv balobaki abede asuru wana aza kafiri oyebi kafiri kafiri ako bake mupagano mutu apengwa aza musulman te bango moko bamusulman bazowanga na ye babiki aza mutu alupengwa yo mosali ya yesu masiya oyo aza 3 fois saint okende bindela ye mais c'est pas possible hein? C'est pas possible par rapport à mbongo po bokomoninga loba bato bakomoninga mbongo to koleka misala nzambe moto abotama na mbongo aza te se nzambe moto apambolaka même so otongi te lelo na bapaster na bachantre donc oza eloko te soko otongini te so otongi ndako tosala mutuka bien te seke oza eloko malimisamo atonga ndako malimisamo azalaki na ndako atongaki ndako azalaki na jaguar ake nango ndako yango alaliquand même carinier atambolaka cher azalaki na ndako ya bien donc o bango balingi nde yo nde toza koencourage bato ke basalaka encourage bango te mais nazoloba nde makambo bango ndenge toyokana na mokili eza bongo il faut réunir faut na ndako ya bien il faut na mutuka bien comme il faut monde pas mutu ni statistique bi wana pena pasteur mais c'est parce qu'il y a mutuka kano ndenge no comment soki nzamba pesi yo voilà Dieu soki nzamba pesi yo te gloire à Dieu mama biso nyonso ndenge tozala mokili oyo biso nyonso nde tokende poto biso nyonso nde tokotonga bandako biso nyonso nde tokotambola bakara danger biso nyonso te nzambe asala moto na lolenge na ye mama oki koforce ti oforce soki oza destin na yo te ekosalama te makambo wana yango moni bible elobi ke tolobaka si c'est la volonté de Dieu eloko tele esalamela ngai mais bato bazosambela lelo balingisi volonté ya nzambe te omona no valable ezobunda kaka papa kene poto mais to susu poto ezali eza destiné na ye te eza destin na ye te yango ozobela to mingi bazokufa va parce que ezoforce mokili baforcaka nature te totika mokili etambwisa yo ndenge nzambe alingi mama bene yo mpona mona kona oforce to apparaître yo ozokona oza makambo te mais otangi komboke okozwa baso bazwa appareil na yo bapesi lo valable nga na boyi yango mozotelemela te nga na bi par rapport a bino basala nde bona problème parce que nga naza mosala nzambe te boyo yo ozalaka nani parmi les 5 ministères kasi bato bazokosa biso bamonaka bolobasala nzambe bino donc baza bien te émission na eza banani est ce que asali yango ye moko eza bino te ye mpe mpo olukaki soki motima suki boye obeti yango boye eleki boye soki okeli bosa mosali moko nzambe oyo ana molimo mosala te obi bien ke soki aza na molimo mosa te soki nzambe abengi soki oza nango kokwea te yeboko biso tokwea yo mbulaka na bani kosalela nzambe yo oyebi nga tokosaka na bebe babino ya paster bozoba makambo na senta basi bosala makambo mosusu donc toki jamais ko tozojuge mutu te mais oyebaka nga nasalaka na kubu te nga nakokotelo te nakotelo par rapport ani
ngabla kokotela hote parce que parce que nantimete que pasteur intel wana akosala makambo asalaki donc ngabla ndimite que ser intel wana akosala makambo asalaki. D'ailleurs, par rapport à Banzembo, tu as jeté parce que tu as la album Ramsou avant. Moi, on a côté là été, Ramsou est maintenant on était ailleurs. Atika je veux qu'on ait jamais la Nzembo té. Pardon, on l'a ngoto té mais on a avant. Sous na ki ozo Nzembo ana. Yo sa ko kango. O sa ko bango. Yeah. Bolingo nanga ye. Nepsa yoni. Banda ko to so be sa ba fertilité. Na ba ko sa Nzembo Nzambe té. Même ça tu as dit, yo téléménage. Ça qui toque papa, ça qui toque papa. C'est quoi on peut ça raison. Et on a vu pasteur Vincent, ko benganaka, ko sololaka, ko pesa ba conseil. Bino ko za bato bo mais quand même na vie chrétien. Les autres ko za kana kwa na monde ko za la wana o ngai bo moi ba msuli za écrire ba pasteur ko na ba écrire. Dans ce moment mo guiche to ale ka pote la ki pasteur Moïse Bié. Ko za ba de moi clique moko ba yebani ba. Non ke ko zoé non sala bo na ofinga même na ser la ki to. C'est la bien té. Olanda ki ko finga mutu bon mo té. Na ka chomo lo baté. Olanda mo guiche za no. Aso bana ba bêtise. Oui. Comment pour me sentir mo za kapide? Ya on le betelinga soni pasteur. Moi je ne suis pas comme bêtise, c'est pasteur to va c'est un gars qui to côté, na so regretter tout ça. Est-ce que azala kitoko té italien ne plus on passer comment finir tout facilement donc et ça bien té donc passer mais c'est football ko benga na ko ça va conseil. Oya comment na promo le ki ofindi. Benga petit conseil. Pour conseil on te quoi? N'a pas ça peut passer conseil. Ce qui passera lingi yo. Boke ne ba makambo wana. Hein? Botika na tena dame Eve. Ça peut passer le conseil. T'es ailleurs. Ce qui a boy, le bas de ça mikolo na ye. Il est sur le commandant. Oh. Ce pasteur a vu qu'elle est pasteur à sa célibataire et c'est ça qui n'en bat là. Non, boy, n'a pas ça exemple beaucoup. Avec le balewa. Mais avec le balai, tout là, non, avec ça, moi, ce n'est plus sur le balai. Cher wana mutaligo balai zali mobali na ye oyo a publié biloko wana so nete solo. So balukuta nema nebi yango te nzabali misa eza mbane mta publier c'est pas que nombana yo comment yo babe nous allons mbana yo ozo kusuko le ballon voilà so amona le ba ser na kintumba pasteur na mbo pasteur na mikolo na kintumba ya ko sakala te bon on ki ndumba la mukili bona ko tire église donc na sûr que émission c'est plus ici Mamati na mobile na ye papa Nissé na bosanité maman Nancy. Donc émission de ces personnes ma casse là dans mingi na papa Edi. Pasteur Vincent ce qu'on a 5 ans pas na yo moi conseil muké yo lobi nini frère Michel Bakenda que c'est ce qui avant na ye. Depuis ce qui est solo mais que yo qui en bongo parce na conseil no pesa bango pesa frère nani Mike Avay conseil à continuer musique à singa pardon pour ta pasteur Kalamba il soit na invité na été sur ça bongo. Pasteur Amoyo. Yo moni ne maman na za tole opesa bango te ko ba yo bakate non yo do pesa to ba yo bakate biso to masala nzamba papa moto ebanité ba kana mala yo akeka na ye mission mondial akene wo ganga pele ayo gangate moko suna kene ko sala mission na pa ya na bosanité na sentinelle to saki to na kene pa ya nani ndeko na azo sala Joriban nani c'est qui ça babé Joriban dans cette émission mais c'est que mec à base c'est pas préféré na monaye peut donc tanayi notre gagné boti oyebi bato na bona kata ba fou de l'esprit 4 na bango ezate basa orgueillé basa bato balingi mukili yo osoyoka mopao alobaki soki ndeko na koti lola ye akokota plus que lola ya solo oh yo ka solo bango papa alors tala be mission soit tu as confié le midi à critiquer basali yanza mais bolobi ke pona bato na nzela nzambe ko sala e ko tcholama yako to somona lelo osobe moi c'est à coutu yo zobina soki musique ya mukili soki nini na ebite po ba leçon di pesa mingi to ça le bango avec beaucoup de réserve mais na kasi ba ininga na pamba te moi sabi oh yo comment mo sala nzambe bumba o ke no bina ka musique ya fali oh ba pe ba ka ko ya biso ba bina ko ya biso so biso to ki ya bango to bina bango ezani
ozomona ke musique bayotaka eza nzambe te eza nzambe te yango moni lelo ntango ozoka musique wana mama bene neti oza mwasi kitoko boye ozoka musique wana molimo kitumba ekokotela tala kaka banzembo na bango nyonso badanse na bango ezaka na loketo. Oh, un bon frère en Christ ou une bonne sœur en Christ akobi na badanse na loketo te na miso bandeko na ye eza soni po eza baparti moko sensible mama na banzoto nzambe apesi bino boye yo ozonikisa nzoto boye frère kobwaka miso ntango abwaka miso komeme wapi bon tala na bajupe ntango bozolata omona place na Christ eza pena na batenene bambasu na makolo na ye momona kaka jupe etawa nojemba boye ningisaka soki nini nione wembeango kembo nase azotya boye azotombola me makolo azotya boye bacameramen mpe lokola balhomme valable so balukaka nini bazwa boka na se me ntango frère akotala ndenge wana me sero mpenza soki aza makasi te akei ozomona sere na ngai donc conseil akopesa bato ezali te parce que maloba nzambe ezoteyama bible ezoloba sango malemo ezoteyama conseil makasi eza na parole de Dieu so moto abongoli motema na parole de Dieu te conseil na ngai eza na puissance akochange ye te bacontinue ka biloko bazosala yesu ye moko abindeke nini aosila ya naba frère ou bien pasteur efonge na origine reto ipli beaucoup bata kodénoncer toni te nazodénoncer te tende lobi wana dénoncer d'abord moninga na gitara nazokoye mama ekekala maicho ye mama na gida abadela na makambo après akoti na gida tala je fofo na lingage mingi na pese bango te bango baza na ntango basolaki na nzambe ke basalaka bongo nga nasalaki te nga nakokota jamais na vision na bango ezala roger bata mais ce sont mes frères mutu na mutu aza na mission na ye nzambe apesi ye ozo comprendre malgré mission ministère à dénoncer bato ezalaka te na bible mais koloba vérité ezali parce que Jésus lobi je suis le chemin la vérité et la vie soki bazoloba makambo oyo ezongisa bato na nzela bazotina bato na kindumba te bazotina bato na moyibi te bazotina bato eke babeta basala bango ndenge mai kalaba asalaki bazotina bato te eke bamisa mitanga na bango ndenge moïse mbe asalaki na sheri na ye wana ya ye oyo eza babe te ngai na otelemela bango te moto aza na mission na ye oyo nzambe apesi ye ozomona biso nzambe apesi mission ya koteya sango malamu mpo bato babika ale effet de toutes les nations mes disciples ngai nasalaka yango soki bango mpe nzambe apesi bango eza kaka ye moko te eza mpe na ndeko moko susu aloba susu fort frère na biso nani Fortini ye mpe alobaka fort nakasi eza frère Fortini so olanda ye mpe Fortina alobaka fort me ngai nakondanaka bango te toza bana ya elanga moko tosala mpo na royaume moko to dépeuple royaume ya satana to peuple royaume ya nkolo mabe eza te l'homme valable où est le mal mabe eza nango te tokomi deya kochite donc RDG pusani talaka télévision eza ngonga l'homme valable na jésus okomi deota déjà boye figo mpe kuna azali figo azosembwama na ndenge moke te atiki nga bébé précieuse na kati ya ndako donc la pesi bino vraiment merci bozalaki que papa nalobaka bien donc ayebi la pesi bino merci boni bolingaka mingi ciel ouvert donc namoni mpe yago aza wana olandaka ciel ouvert naba Marcelo nzaba pambola nyonso ndaki na pambola bango makasi pasteur nasema makela tokomoke bongo na suka liloba na suka mpona émission na biso ya lelo eza nini lelo basuka mpona mission lelo eza verset biblique pesa verset merci nete soki novalobe ya kopermettre ngai totanga parce que tozoma na Psaume chapitre 1 omona ke makambo nazoloba awa toba na verset 1 bible elobi heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Ozoyoka biso mozo bakesema na moto oyo azala nzela bato masumu te azovanda esika mpona batioli te azotambola esika mpona bato oyo baza kosala bamabe te so bato bakititi na se parce que mwa limelo ezango moke makasi awa eza apare ezomonisa malamu te ntango yango ntina verset 5 à 6 okomona be ezoloba yango mpo nzambe ayebi nzela bayengebeli me bato mabe bakokende na
toujours na babe. Alors conseil pour ça votre alité na pesi ba tombote na pesi geti ma mbote na pesi ya na Ryan Tessa Siskale Ferdinand mbote na moi c'est maman Bita na pesi ser Bambine Mondele mbote na France na pesi c'est pas c'est déjà maman Mati na Vanessa na pesi frère Edi na maman Nancy Eliana pourquoi pas na pesi ça c'est surtout que les États-Unis Sœur Sylvie Zaba Pamolaye puis na Sœur Moyuma Zaba Pamola bango sans oublier Patrick Kamanda vraiment na kosena na bato tondi mela Yesu tokanga mana Yesu ono sozo le kana mukili oyo zaba distraction eza ba distraction Satan a penisi ba makambo oyo po bolinga vrai basali ya Nzambe te boy na l'église mais mutakufela que zali nkolo mutakufela que zaki pasteur versate eza pasteur Moïse te eza kingandi te mais Jésus Bible lobi crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Babite que crois pasteur Vincent et tu seras sauvé. Soko zo landela mutu okobeba mais soko zo landela nkolo okopika Nzamba pa mola bino na pese figo mon chauffeur mbote mingi na mekancho zo boksilanga mituka diacre Piccolo na pesi mbote mingi Nzambe apamolo mama bene oexu kitoko makasi Nzamba pa molo meko zo la sœur wana te d'ailleurs on a déjà marié donc il n'a pas ça la montée merci mais pas que la fiancée va ça il y a avec une fiancée mais mais ma mariée peut bolo la radina qui marie wana bango OK au sali ba makamela yo wana bango donc il a est-ce que man c'est solo non maman man c'est ça la montée maman n'a pas ça la montée merci beaucoup et pas l'homme valable hein talara est vraiment non hein to témoin ma bé na Josué merci de nous avoir aussi un ciel ouvert TV donc merci beaucoup donc on n'a jamais ingrat on peut ça ingrat si on peut ça merci et pas il y a Jafet ma fille Azali Azali c'est fora maqué là pas tout Azali bazar mère de ciel ouvert TV pour moi ben monsieur koya sima c'est fora pour les gars ba télé ba sœur nani jolie ba roya aniga ya les gars pour aller retard je sais que ça me dit bon sangela na yo c'est fora na voilà donc merci pour la biso na émission de koya sima c'est ça polémique te botengi so mal liberté to fini mobilité to bika mamozo les cabines tout boye biango il faut ka to le la poto abangisango parce que ça mo sert de tenir qu'il faut l'obaka donc pour des missions liberté vraiment merci de l'émission et les petits to ko na mingi et to ko na numéro de koya sima bye bye ciao voilà ciel ouvert lève-moi nike mona Nzambe monani loboko na tata esemwami likolo balinga mina ye